Voilà, bokoto, bandeko nangai, bokoto, le saco. Bonjour à vous, bonsoir à vous. Bokoto, to solo la muke, bandeko nangai, bokoto, to solo la muke, boto solo en urgence, j'en ai pour plus ou moins 20 minutes. Bokoto to sola muke. Bokoto. Bataliban. Boyana no awa. Comme qui dirait Jenny Fouti. Boyana no awa. Bovanda. Bobongama. Boya awa. Boyoka. Ya idi bolombo. Greffe international. Ya peuple mokonzi. Peuple souverain. Bokoto bandeko nangai. On va être un peu plus direct. On va être un peu plus direct et rapide. Plus ou moins 20 minutes. Pas plus. 20-25 minutes maximum. Bokoto. Ambassadeur Bob Mabata, merci d'être là. Les grands Lofombo, merci d'être là. On est ensemble. Juste une petite vidéo pour soutenir les chouchous de la diaspora. Les chouchous de la diaspora qui en même temps les chouchous du monde entier, y compris la RDC, la République à démocratiser du Congo. Bokoto, j'en ai pour 25 minutes maximum. Oui, le saco est partagé comme bon vous semble. Partagé, Tatison, Bokoto. Voilà donc Bobengana, parce que Taliban, boya awa, bokoto, comme qui dirait Jenny Fouti. Voilà, donc la battante, la guerrière, awanakata bitumba oyo, bandeko nangai, Mama Mongala, ya Brigitte Mongala, Mama Vero Kelani, Sucer, Bokoto, Mama Déboulonné, à Déboulonné TV, Maserati Kipavita, bandeko nangai, Marius Bayende, Kombo Elengi, Jenny Lembigazor, Moussabou, Bokechua Yambo, on est ensemble. Bokoto, on est ensemble. Papa Tom, Commandant Isso, ensemble. Nous irons jusqu'au bout. Namakamuna biso na bitumbo tozako bunda bandeko nangai. Bokoto, Bomoni, Boyoki, Botali, Bolandi. Tolobaka na bino, makambo ya oyo basalaki Bokechua Yambo, les chouchous de la diaspora, les chouchous du Congo, batu oyo tolobaka na bino mbula, les talibans sont des démoniaques, talibans, fatigants, batu oyo, famille Kizengedi, c'est son nouveau nom au Napesi, c'est comme on a eu Félix Kizengedi et la famille Kizengedi, une famille de monstres, une famille une famille véritablement maudite. Malédiction et à peuple congolais, Marius Bayende, roi du Congo Zingakouvou, Nicolas Dombe, le Sako partagé, évidemment, Badegonangaï. Ici, on est là en soutien de notre cher frère et ami Bokechua Yambo, le chouchou de la diaspora, na oyo nyonso ekomeliye, oyo ekomelakaye, boyokaki yango, tolobaki, ke taliban, il y a Félix Tshisekedi Tshilolo, na Gourou na bango, Yemoko Tshisekedi Kizengedi, na mwasi na ye Nyakero, kombone ya bakongolete, Deli Nyakero, na complicité na bango, ndenge basalaki ba dévier, basala diversion, ya kotia peut-être Jean-Pierre Bemba, na makambo oyo ndenge biso, ne bandeli, Bokechua Yambo, ndenge pesaki biso information wana, donc c'est toujours le même taliban oyo nyaki basala diversion pour incriminer Jean-Pierre Bemba, et puis voilà donc mais ça de bango batu basala ki makambo wana, lelo oyo bazeli, je pense que c'était depuis le mois d'octobre, bazeli et lo kondine etindi bango na yeko bisabino. Et pourquoi la raison oyo etindi bango baya kotia vidéo ana na ligne.
Basali lokola, basali comme quoi que Boketua Yambo vient d'être agressé une fois de plus. Donc, les rebelles il y a diaspora, nabino, agressé les il faut pousser bino bokota pour botala. Mais na souka na yango, annexé image oyo, lingaki, tia nidité ya chouchou de la diaspora, tia yango au vie et aussi de tout le monde. Voilà. Bateau va sérieux. Bateau va sérieux. Et surtout pas un gouvernement ou un gouvernement normal. Il y a bateau. Bako sala biloko ya ndenge onate. Bako se permettre ko sala biloko onate. Ko tu as édité il y a tout un papa, un parent. O yazana bana na yena nini bakene ko filmer ko kangaye ko filmer ba futa batu mbongo on ba futa ki ba marocain et puis ba marocain wana moi je suis sûr et certain bazala ki 3 parce que deux ba yeko bloquer mususa aye awela survêtement mususu a bloqué la Nicolo et la troisième personne était là à côté pour prendre les images. Vous vous rendez compte, prendre les images d'un parent, hein, un papa qui a des enfants et tout ça, bango baiko kote sabiso ba kote sabiso na ba solo ya ba Sandra ya ba audio kili mais pour l'instant Tolobike Sandra il a fait ce qu'il allait faire. Wana eza problème ya bango ya ba Sandra na bango ndenge ba yiba na ki ba makambo na bango. Nous on n'a rien à voir avec tout ça. Mais le plan o biso to yebi na masolo wana. Hein? Ndenge Sandra a fongoli biso. Donc bino batoyo ba Taliban makambo bo sali ya kocha nidité ya wayambo na sur la toile pour la ressemble. Vous pensez vraiment que vous allez nous arrêter? Vous pensez vraiment que vous allez stopper notre élan? Il y a qu'à chasser bino na pouvoir. Nous avons promis 2025, pas plus. Félix, okokomaka jamais na 2028. Tolobaki yango. Dans le moment où on a besoin de vous pouvez nous qualifier des tours, de nous qualifier des prophètes de malheur ou des prophètes de Dieu. On s'en fout. Pour nous, l'essentiel, c'est que vous quittez, vous partiez, vous allez mourir, je ne sais pas où, mais vous allez dégager en 2025. Et c'est comme si juin. Il faut vous sembler là-bas démon abino. Il faut vous sembler là-bas démon. Hein? Les Mobutu Kongbandi, le Sako, Jean-Louis Moudela Bangwadi, Mibaramu, mouvement katumbiste, le Sako, merci d'être là. Kanza Jackie, merci. Nicolas Dombe, on est ensemble à la toilette de Bolochoa. Merci beaucoup. J'ai parlé avec mon frère, je sais où il est. Donc voilà, donc, Bandekonangai, Nae Koyebi Sabino, Bataliban. J'en ai pour 25 minutes seulement. J'en ai pour 25 minutes. Mais, Bofanda, Boyoka, pour Nengenini, Bino Bipa Bozako Luka, beaucoup mona pe ba filmer na bino. Beaucoup mona pe makam na bino. Mais votre gourou va partir. Des gré ou de force. Maintenant, je suis venu vous dire. Je suis venu vous le dire en face. Votre gourou, c'est un démoniaque. Les gens qui l'ont mis là, ce sont aussi des démoniaques. Tous des diables, faisant partie du diable. Il y a Bissonini maintenant, Soki, Nanga, M23, na AFC, Bayepo Bayako déboulonné. Il y a Bissonini. Mais pour l'instant, on est d'accord. Il faut que ça arrive. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et vous allez le vivre. Donc, voulu ou pas, Félix, tu dois dégager, tu vas dégager. Des gains ou des forces. Et voilà, maintenant, parce que Bisso, Tozalaki réticent, mais là, je suis venu vous le dire, en face. Boye baki batouana, bakoya, et puis, libanga et pas zako uta. Na gauche, ou na droite, ou devant, ou derrière, bokoye bepe ko utate.
Vous allez partir. Vous allez partir, degré de force. Bon, mon livre vraiment que beaucoup de souka. Vous êtes contre le mur et vous ne savez plus faire autrement. Maintenant, vous voulez créer et dans vos stations, nous avons fait la lecture. Vous voulez fomenter une guerre civile. Bolingo ça la guerre civile parce que vous avez échoué dans Makamura au Italie au changement de la constitution, vous n'y arriverez pas, vous le sentez, maintenant vous cherchez à créer une guerre civile. Déjà Félix aux diviseurs. Tribalisme, toyebi yango, bino bataba tribaliste. Boye pour la diviser Mbokawana. Vous faites tout copieusement comme les Rwandais. Vous avez la même culture que les Rwandais. Vous avez la même culture que les Tutsis rwandais. Pour ne pas dire les Rwandais en général. La même culture que les Tutsis rwandais. De ravir les biens des gens, de voler l'argent des contribuables congolais. Tout ce que vous faites, c'est pareil avec les Rwandais, avec Paul Kagame. Ndenge yazako yi baba mbongo ya Congo, ba richesse ya Congo, et vous êtes pareil. Bozoyi baba mbongo ya binomoko, bozoyi baba richesse ya binomoko, pour na à l'étranger partout. Mais vous ne savez pas ce qui va arriver. Bao balaki liboso na bino, les hommes les plus puissants, o bazaki liboso na bino, batika babiloko, batika pe bambongo. Bino o bozozo, boyebi ndenge ni bozozo na non. Même déjà ici en Belgique, tout ce que vous avez acheté, nous allons tous tout récupérer après. Nous allons tout récupérer après. Donc, bozo kende, oui, tati, bozo kende très bientôt. Tolobaki nabino, prophète de malheur, tout comme prophète de Dieu, nous on s'en fout. Nous l'essentiel, c'est notre combat. Alors, parce que bon, Monique, vous avez voulu encore, à votre habitude, sur le plan politique, toujours travailler sur les systèmes de dédoublement. Vous avez voulu dédoubler les combats ici, croyant peut-être que les combats étaient morts, que ça n'existait plus. Mais tant que mon ibiso zongisi makambo yaba marche Paris Bruxelles Bruxelles Paris Paris Bruxelles. Bolobia makambo et commission danger, bolingi bo dédoubler combat. To la musi peuple, to riebisi bango ke bokeba ba marche ces salama awa ezali ba marche oyo ezali concocté par le régime de Félix Tshisekedi. Vous êtes bambongo na ambassade à travers l'ambassade avec vos proches. Vous corrompre Internet et tout ça pour la gêne. Et les jeunes qui sont innocents et qui savent pas voir, faire la lecture des savoirs, et tout ça, gêne, pour défendre ma belle. Mais dans tout ça, vous avez infiltré les jeunes pour empêcher quiconque de parler contre Félix Tshisekedi. Et voilà. Mais, biso, et le connu ne salibino pas si. Manifestation au Islami samedi dernier. Il y a le 15 février. Il était bien préparé. Donc, to bimi na Babilongi à Félix comme faisant partie des traîtres et des méchants, des criminels. Des criminels, disons, des criminels économiques, Bangotu, Binotu, Paul Kagame, Museveni, et qu'on sorte Bilongi na Bino, et travailler Bino, c'est pour cela, Bolobia, Lokola Bokomina Souka, vous êtes devenus comme des chiens enragés, Bamboa, Katisinga, vous avez mordre tout le monde, Bokomiko soit, parce que Boyebike, na liboso na Bino mir ezali. Bolobia, Toboka, Toboka ba image. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Voilà, Nazana direct. Nana direct. Voilà, voilà.
Ah, tes problèmes mes mais ce qui peut au lingi, ce au lingi au poisser moi mon n'a pas d'affaire passer. Donc voilà, donc bon, oui. Bon, c'est là 2 minutes. Voilà, donc, nazaïka koloba, bande kolangai, bilu tout bozali awa, ba dire ko ezamula ité. Donc, nazo aussi ça dans 5-10 minutes. Bande kolangai, ba tuana ba sali yango, nako. Mais, eloko eko comme la bango, o banga bazoye bate, boye bake, ba plante ezali. Toloba ki yango ke, moto ya kobimisa image wana. Tokolanda ngo tina source. Mais, en attendant, na yebisibino déjà, na pisibino déjà, point liboso. Nous n'allons plus critiquer l'avancée, fustiger l'avancée des Nanga. Nous n'allons plus le faire. Fini. L'avancée des Nanga, toko salaka yango li suscité. Donc, pour Nabiso, et où t'es pas ya Nanga, et où t'es pas Nabiso, et où t'es pas Moutumususu. Comme on a Félix, il doit partir, il doit dégager. Dégager. Même pas que tout. Tant que Yagope ça a été démissionné, mais Akima, Akenda. Donc voilà, problème d'habitude Zalinengo. Bon, Yami Balé Zalike, cette fille-là, Tolandaki, bon, Yabike, bon, mélanger Bissoma comme Sandra. Mais Sandra, a salipé à yépé travail. A salipé travail, bah, audio, n'y a zui. Toujours récupérer audio moko. Et ça, très, très importante. Audio wana, et Zali, bah, discussion Zali entre, Sylvie Moulumba, oyo azalaka bras droite, s'occuper bazalaka yena na mona masuera nyakero, ce qui bazalaka pe ba deux fois ce qui nini bango mi balé basolo basolaki pour na ba lever ba sala neti ba lever mo bali ya Sandra et puis ba ya pe ko lever wayambo pour ba sala ba kambo bango ba salaki audio wana toujours récupérer et pas ya Sandra n'attendait que ça. Sandra Lobi, je n'attendais que ça. J'attendais que bimisa image ya wayambo. Maintenant, à couper ça, mon abisso. Donc, toujours récupérer en et preuve, et la preuve tangible, autotopé ça dans la vous tous, bino tout, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc, des choses très importantes, il y a ma kambo, on va plus le fustiger. Tokotika bango moko balobi bazali ba créateur ya monstre. Il faut bango ba ya kolongolaye. On est d'accord maintenant pour Bokenda et bino ba Taliban. Nous allons voir sur quel pied vous allez danser. Vous allez fuir. Eloba nani Daniel Saf. Vous allez fuir Boko Kima, mais partout au Lukabino parce qu'on est partout. Hein. Partout au Lukabino. Bon, on a passé nano malobana na maman nabiso nani jeta kabuya azana mon à dire donc mazo passé avant avant tout silisa jeta kabuya ya yo maloba ya wana. Merci beaucoup les greffés mobala mayele oya leki Félix Tshisekedi na mayele leki IDPS Mobimba na mayele. Merci beaucoup les greffés pour notre parole. D'abord, nous remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour nous sauver de Konangai, Oya Mama Nangai, Bokecho, Wayambo. Les chouchous de la diaspora. Makasi et puis na pesi pe courage na maman Tiasota ma bolongo yinda. Merci vraiment pour nous sauver les bisons déco ce qui nzamba zala kite ndelelo yo nebite soki ngai na ngala kende kolela wapi mais na komisi nzambe pour nous sauver Bokecho Wayambo oya ndeko na ngala lingaka makasi na bitumba oyo to bandana ye to koma soki na combien des années ngala ye na bitumba oyo to tikaka te to za fidèle. Sandra, merci beaucoup. Vraiment, Sandra, na ko numéro de téléphone na yo et pas ya greffo na benga yo pour na kumisa yo pour na bete la yo maboko. Bravo Sandra, la fauli c'est déjà kabuya lingaka o makasi na musala oyo sali oyede bisonyo so Sandra. Je te fais de gros bisous, on est ensemble. Sandra ko téléphone na yo et puis greffa ko peso numéro nanga to solo la pona pesa yo kaka remerciement na oyo osungi biso ozali vraiment les sauveurs ya basi na pesa yo kombo wana ngai naloba boye Sylvie oyebi mukili oyo eza mukili ya Nzambe tous ces pays ici bas
Bokecho azobunda bitumba oyo noble et juste abanda bitumba okali yo fandi na nyakero po lia mbongo makila mbongo zole oyo makila okofuta mo ndenge Félix azofuta Félix azokende ngai naza ko encourager nanga po alongola Félix na pouvoir ngajeta la fauliste naza ko encourager nanga apete la biso Félix soki nini na matama wana kita alongwa Congo atiki la biso Congo to kita na ba bokecho to ko sepela pe tour la biso yango na yela ba Sylvie oyo tozoko zela netinga toko zela yo Sylvie partout kozala ta kozala tamsu muto liboso na robeto ngai na lobi na yo boye tozoko preto ba plainte na mboka nyonso ngai la semaine soki na sali to semaine prochaine nazoke ndo prêter plainte na oyo sali ke oza criminel ozali mwasi moko oyo bato ebele bakufa na nsima na yo lelo nde babimi seke ezalaka yo na bato bakangaki bango awa na France ezalaki yo na makambo ezosala bapartout ezali yo tokende koprete plainte Sylvie oza assassin oza criminel okosala boloko ya kitoko mpo kondima te mpo nyakero mpe akoyeba olususu te mutakala bya nani oyo ya ndeko na nga Bokecho oyo bino bosali parce que nyakero alobaki ke Félix Tshisekedi aza impuissant donc yango wana peut-être azalaki na besoin ya mutakala ya ndeko na ngai mpo na excité ye yango wana alobaki bozolanga mpo aponeka mutakala te bozolanga mutakala naza na besoin nango oyo mama ndeko na ngai ya mwasi mama mabolongo eyinda ndenge ngape na yoka ndenge babolongo yinda yokaka po excuse nga pekeza kanda yango na yapazaki nango besoin omote baponika olela bate kosala boye aponi mutakala seke po Félix Tshisekedi aza impuissant yango nazaki na besoin mutakala po atalaka yango excitaka ye il faut tout le bango eza bongo na tous les combattants tous les combattants ya monde entier akobanda na Congo kobanda na Kinshasa tosanga na biso tout tokende kopete bango plainte tosala grand marche mpona bato wana tokotika bango bongo te toorganize marche ya monene mpona biso nyonso tu tokende liboso na commissariat epuis tokende na ambassade epuis tokoma na nini mpona kolakisa ke bacriminel baza na Bruxelles soki bango bazwi charge ya makambo wana te tokende kofunda tribunal ya Bruxelles na nini mpo tokende kofunda bango mpona likambo basali ndeko na nga Bokecho oyo ngai jeta fauliste nalingake makasi toakoencourage nanga longola Félix toakoencourage nanga mpona baSylvie bakende na banyakero batikela biso Congo bayibi mbongo ebele basali pe eloko te basali pe eloko te merci beaucoup Jeta Kabuya voilà na médiocrité yango sikoyo lokolo bino bozi mutakala yango bozi si Goma ntango bozi mutakala Bokecho Goma bozi Goma bozi yango bozi Bukavu bokozokisa ngani bokolongola nanga na mutakala Bokecho Denis talaka mutakala Bokecho na bien Denis Nyakero talaka ngo bien comme ça la coupe moi bien à Pongi. Merci beaucoup. Merci Jeta Kabuya, merci beaucoup d'intervention là yo. Voilà boyoki Jeta Kabuya na kopesa numéro ya waya mbona kotinde là yo. Donc voilà bandiko nangai, bon c'est tout ce que j'aurais voulu vous dire. Donc bandiko nangai c'est comme ça, ces gens là c'est des médiocres, c'est des irresponsables. Il ne l'aurait pas fallu il aurait pas fallu que batu ya ndenge wana bakoma la place au bakomi. Donc malgré bayebi ke mutu na bango que mutu et salaka bienté, malgré ça mais ils l'ont soutenu jusqu'au bout. Ils l'ont soutenu jusqu'au bout hein, dans ma bêtise bien sûr comme ça là et aujourd'hui il n'y a pas que nous, il n'y a pas que le peuple qui l'a rejeté, mais c'est le monde entier qui l'a rejeté. C'est le monde entier qui a rejeté Félix Tshisekedi Tshilombo. Il répond aux invitations même lorsqu'il n'a pas encore reçu les invitations formelles. Il y a Batoyo Bakoko Beng Saye, Azako s'inviter lui-même. Vous trouvez ça normal pour un soi-disant président de la République? Donc trop c'est trop, il y en a marre de voir tout ça. Bandeko nangai nakanisi awa to suki awa pour la lelo ezalaki na ngaka
pour tosula fara na ba taliban ko yebisa bango ba vérité oyo koki ba kanisaki ke ba ko manipuler tout le monde, ba ko manipuler la diaspora, mais zongeli ndenge to ko zongeli ba manifestation, nous allons continuer pareil pour fustiger leur gourou qui est Félix Tshisekedi oyo a contribué énormément pour la partition de notre pays. Mboka wana, c'est un pays qui restera un et indivisible. Voulu ou pas, ça restera un et indivisible. Malgré mon complicité à Félix, a commis qu'on s'attaquait à tout le monde, a commis le quoi mboa, bakati singa, ayamba catholique. Na ba idée na ba catholique a sepeli nango après bango na ba baluki les ba catholique ba lungi ba tumba ba église et bona donc ils s'attaquent à tout le monde, ils arrêtent des arrestations arbitraires kokanga ba tebe kokanga ba tuba mapamba kolo baba n'importe quoi. Il y en a marre de voir tout ça. Nous voulons avoir un état normal, mais un non-état comme tel, on n'en a pas besoin. Donc, bateau on a besoin de ma bateau. Ya ignorance, nandenge ya lokuta, ba gouvernera jamais avec le mensonge. Ba lekisi niveau, paroxysme, ya modèle oyo, nan to mona te, ba franchir ligne rouge. Alors, ligne rouge, ba franchir, il faut nettoyer bango au karcher. C'est de la racaille pure et simple, il faut le nettoyer au karcher. Voilà, on a nous continuons notre combat. Tous à la mission sur Asima, il y a beaucoup chouchou de la diaspora. C'est sans impact. Sans impact. Balingi va créer diversion, comme d'hab, nengi ba mesana, va créer une distraction, pour batuba bosana, makamuna bango. Mais ba distraction, on n'en a plus le temps. La manipulation n'a bien. Et c'est fini. Cette fois-ci, Bozo Kenda. Et voilà, donc, Togo Nanga va continuer sa route. Vers Kinshasa. Et puis Togo Tala, sur quel pied vous allez danser. Voilà, Ingeta, on est ensemble. Merci beaucoup, Bande Golangai. Tokomi Malasima. Partagez la vidéo, partagez les directs. On est ensemble, Steve Manouene, na pointe, Bokoto TV. Ingeta. Merci beaucoup. Prochain numéro. Ciao.